mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa tolobaki mutu a trahir moninga te po musala na biso eza ya kolukela ka bino ba information bino bokomantaka yango boye bakanini ekoleka na mboka na bino bandeko na ngai bawo bazali banda to bawo bazana kati yango na pesa kambote na bandeko na ngai bazana Nirakongo bandeko na ngai bazana Salamabila tozana province ya Maniema bandeko na ngai o bazana Kizanvwete tozana Congo central dossier ya province ya Maniema bandeko oyo na utaki ko intervenir nazo ebisaka bino na lobi on a organisé les élections batala boye oyo bato a majorité bazalaki kozela te po bakendaki na candidat na bango mususu abimi tango abimi ba réseau e bandi qu'est-ce qui s'est passé na réalité bandeko nanga est-ce que c'est parce que mutu wana za mutu a opposition est-ce que mutu ango aza mutu a majorité toki même bato bake plus loin balobi aza mutu a Moïse Katumbi est-ce que aza mutu a Moïse Katumbi to aza nani pona koluka ko kota makambo misusu te tolobi nous devons chercher l'information à la source tokoluka mutu a opposition te tokoluka mutu a société civile te tokoluka mutu ya majorité présidentielle donc mutu ya Joseph Kabila to meka ko commenter na ye tokoka koyeba qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé mbote ndeko les ndeko kombo nani kombo nanga Gabriel Mwanya naza avocat en même temps naza mutu ya majorité présidentielle pe naza fils digne ya province ya Maniema mutu ya majorité présidentielle donc ouais. Bateau la famille politique où ils allaient soutenir Joseph Kabila donc mutu ya majorité présidentielle ceux qui na côté na profondeur mutu ya majorité présidentielle originaire ya province ya Maniema mutu ya régime ceux qui na lobby régime pour na ba raison oyo eza clair et précis cela veut dire mutu ya régime na défendant patrie et pouvoir oyo ya biso tozanango pouvoir ya Joseph Kabila oui pouvoir ya son excellence Joseph Kabila président de la République tilelo toza naza fidèle pe toza fidèle ya ko défendre pouvoir oyo ya président de la République ya président Kabila jusqu'aujourd'hui ce ko tali atana ba plateau na défendaka pouvoir chaque jour contre l'opposition chaque jour mais cette fois-ci je suis là en tant que membre de la majorité je suis là pour défendre province na biso ya Maniema c'est nini yango ememio situation nini ya makasi ememio na plateau ya tokomi wapi lelo situation eza ya makasi et permettre ki na koma place naza awa liboso na yo eza situation moko ya pasi pe ya mawa pour na mboka na biso premièrement deuxièmement pour na ba ninga na biso oyo ya majorité parce que soki tozolo ba ninga na biso ezaka bato batambolaka na ba jipe kaka nde basungaka mokonzi ya mboka biso nyonso mutu na mutu aza na part ya responsabilité na ye problème oyo eza plus beaucoup clair eza par rapport ya élection ya gouverneur ya ba gouverneur ya Maniema oyo tikolika particulièrement pona honorable Tunda Prosper nde yango ememi ngai awa yango ndeza déception pona ngai za pe déception pona Maniema mobimba yango permettre que naya epana yo po tomeka au moins kolongola ignorance na baoyo baza ignorant na baoyo bazo kosa mokonzi ya mboka na makambo eza clair eloko eza pembe bazola kisayeke no eza mwindu nde yango meminga kina ya awa ndeko avant que tokota na profondeur oui nazaka na question moko eyela kanga na mutu oui parce que il ne faut pas obima kaka obimi soki wapi oye kokosa ke za mutu a majorité présidentielle pour que bato ba sepela na yo batala boye babani ko benga ngande ko Eliezer mutu wana biso to yebiete mutu a majorité te aza kuya aza soki mutu a uti soki wapi est-ce que réellement za mutu a majorité naza mutu a majorité présidentielle ezana bato ba yebi yo na majorité ba téléphone il y a les images la télévision il faut demander ba bazo mona nga ba yebi
naza mutu ya majorité tangelanga na bato 4 oyo baza connu oyo bayebi penza soki batali boye balobi que monsieur Gabriel n'est-ce pas Gabriel oui Gabriel aza mutu ya majorité tanga nanu bato oyo bayebani 5 bato oyo bayebi bayebi yo penza lokola membre ya majorité oui. présidentielle oui. soko tuni ata excellence Bati Lukwebo ouais. azali nani mususu ba image eza wana bato nyonso wana tout le monde bayebi ke naza mutu ya majorité naza mutu ya est-ce que Jean-Marie Kassamba yebi yo ke naza mutu ya majorité on appelle na TV 50 chaque jour ba image eza wana je défends le pouvoir notre pouvoir à nous na défendaka pouvoir na biso nde bato to bunda pona pouvoir oyo eza bato azo tambola na mituka te eza biso nde bato to bunda to sacrifier jeunesse na biso pona ko bunda pona pouvoir pona ko défendre mboka oyo na régime ti lelo tozo défendre pouvoir oyo tozo défendre régime tozo défendre son excellence Joseph Kabila Kabange. Merci. Ti lelo toke kasi na question d'actualité parce que tozana ngonga ebelete Gabriel Mwanya parmi Bana Maniema. Oui, Mourega, 100% du Maniema. Mourega. Oui. Les vrais Mourega, c'est ça. Excellence Koko Nyanja Ebio. Ayebi Mwanya, famille Mwanya Lubangu Nyonso très bien. Biso toyebi toza famille ba notable. Toyebi. Eya ko bimateke na keko za mutu ya Luozi na bimisi mutu ya Maniema. Na za mutu ya Maniema, mama na ngai aza mukusu ya Kibombo, papa na ngai aza Mourega ya Pangi. Toza famille Léopard Mwanya Lubangu. C'est connu. Mourega waebi Mwanya te, c'est la vie de Mourega te, toko contester. Merci beaucoup. Merci. Otangi Kibombo na pesa petit na Paul Kaseke lai mwana Kibombo oyo azolanda biso. Ndeko eloko nini lelo komi polémique. Na lingi avant que okoma na situation à lobby parce que nous avons annoncé ça que le gouverneur oyo bazo boya le gouverneur Tunda pour d'autres langues Tonda pona bakusu parce que bakusu babengaka Tonda a été débarqué pona kozonga na Kindu avant que tokoma wana est-ce que koti corrélater biso ko pesa biso synthèse élection à gouverneur et salima kindenge nini sali que lelo baboya Tunda kamba province ya Maniema et place nini mabezali parce que vous avez une double qualité pas seulement comme quelqu'un de la majorité avocat de plus pourquoi tu corrélater biso ça va ndeko diesel eloko yo nazongela kolobaki eza pasi pona biso bana ya Maniema mobimba awa tozo plaider cause ya Maniema mobimba Maniema union pe ini nde yango nazo plaider na moment oyo Maniema union ya tango forte parce que tango fort à sala pe eloko na ye Maniema non Maniema quand solobi Maniema union ya tango forte soki Maniema union cela veut dire même yé a créé eloko eza pona Maniema nyonso bazala moko c'est la seule personne aussi qui est tenté de se battre que Maniema ezala moko parce qu'il a parlé aussi de l'unité union eza eloko moko pour l'intérêt général ya province parfait donc eza regret na biso jusqu'à présent ba élection honorable Tunda monsieur Tunda d'abord c'est un député provincial 2006 c'est ba votaye 2011 va voter azaki contesté ni na cour ni na CENI ni na population des mandats jusqu'aujourd'hui as député provincial ba votaye to ba koptaye surtout yebi ke ba kopta honorable Tunda ba koptaye na ndenge ni voter en sa qualité de chef coutumier de ba koptaye Bon, ce qui te lobby en sa qualité de chef coutumier, mais moi je sais que je vous dis, ndeyango au comprendre que azana crédit, il y a confiance. Bon, attends, vous avez la chef coutumier sur la zone ici. Si vous n'êtes pas aimé par la population, qui va faire de vous chef coutumier et député provincial? Par exemple, si vous avez un crédit, il y a confiance dans la population, oyo okambaka bango. Pour na komisa bino, place oyo, vous avez une ignorance. Vous avez chef coutumier, par exemple. Pour batinda yo ki okende ko représenter bango na place moko il faut baza na confiance na yo peuple za na confiance na yo cela veut dire 2006 2011 député provincial avec les mêmes crédits de la même confiance de la même population wana izo eloko ya liboso toye ko koma siko na moment oyo asali eloko nyonso oyo loi ya mboka na biso esengaka to sala mutu nyonso akozala
ako se présenter ceux qui poste moko eza akinde ceux qui lingo za la gouverneur ceux qui nini ceux qui député de la même manière sala kinde aye lisusu kokoma wa komi asali eloko oyo mutu nyonso asalaka en tant qu'indépendant accueilli pour l'intérêt ya population ya république démocratique du Congo notre pays accueilli ko postuler avant mutu akoma candidat député ou gouverneur nyonso ebanakana na cour c'est la justice d'abord. Est-ce que mutu aza congolais mutu oyo aza nani azo remplir ba critères selon la loi ouais. A remplir nyonso justice ya mboka na biso cour ezui seni checking na biso esili mutu oyo a mérité ko sala course na baninga soka échoué a échoué. C'est ce qui a été fait. Tokomi na ba élection Monsieur Tunda a gagné l'élection à Maniema. A gagné dans la distance 16 voix sur 24. Moutoumoko. Oyoaza indépendant a gagné 16 sur 24. Cela veut dire perdre 8 voix wana ikei oyo ba bundi na ndenge na bango. Mais yé abimi na 16 voix. Ba candidat bazaki combien? J'ose dire que non, oui bazaki 4. Nazaki que Moko Tunda 16. Oya PPRD 7. Mususu a mis voté mon parce qu'il a qui député provincial. Mususu a vu au Baluba Babengi Tijeng. 0, 1. Donc, Sifu. Oui. Au Babenga pas na biso. Donc, Yesu quoi beti 16 vraiment. 16 voix beti, il faut ça l'appel, il y a conscience, il y a mutu nyonso. Ozala mutu, il y a société civile, ozala il y a majorité, ozala il y a opposition. Ce que tali na simotali population lobi non il faut tout que la moto yo nzela obaloba la va du peuple c'est la va de Dieu. C'est un peu ça. Allez qui batwana boye bakay na cour d'appel ya Kindu. Kokoma na cour d'appel ya Kindu, cour d'appel allez qui na cour d'appel est confirmé lobi non yende gouverneur. Tokomi awa batwana babimi baye lisusu na niveau ya cour suprême de la justice. Il faut na yebisa bino eloko moko. Oh il faut bien comprendre opinion mobimba. Ceux qui tozolo ba makambo ya majorité, ce n'est pas toute la majorité qui est pour cette aventure ici. Il faut boye ba yango wana. Ceux qui tozolo ba majorité, eza majorité nyonso nde eza pour eloko ezo salema awa. Eza bato tozomona bango awa des opportunistes, je peux dire même comme ça. Moutoyer place aye ba pesier mutuka ba pesier ba soda zo tambola nango et puis azo défier la voix de la population en même temps la voix de la justice. Donc tolingi wana ate province ya Maniema eza province oyo il n'y a jamais eu l'opposition la province na biso opposition za la gâté na province na biso même si bazolo ba oh tel opposant opposition za la gâté ye Tunda aleki gouverneur yo banisi soki balobi aza mutu ya Moïse biso na Maniema toko pesa confiance na Maniema toyebi kaka Kabila Joseph Kabila Kabange toyebi onde ngande kingani ngande ministre o ngande secrétaire ngande te nous connaissons personne na mboka na biso na province na biso mot d'ordre oyo tolandaka eza kaka ya président Kabila raison pour laquelle to votaka président Kabila sans hésitation. D'abord oyebi que président Kabila aza mwana na biso ya Maniema c'est habité aza mwana na biso ya Maniema. Quand on parle de Maman Sifa, Maman ya Mokonzi, cela veut dire c'est le président de la République. Biso na Maniema, tout ça ba noko ya président de la République. Maman Sifa zaka ya Maniema. Oui. Donc tokoki ko trahir président Kabila te na mboka na biso. Nde yango tozalaka na ye fidèle tolia te. Uzomona ata pesi eloko bosalela batu oyo boye, basalela ka biso te mettre décevoir ka ye ata jour moko te. Tozo senga na Mokonzi ya mboka. Président Nabiso, atala na sima, ba sacrifice, ba humiliation au Maniema, ezo apona. Parce que ce qui est na Congo central là, yo moko banda au monde bato baza se déchirer pendant les élections. Et senga ki ke non il faut ba cohésion ezala boye pas na biso. Ba alignement ezala kité. To aligna kaka mutu moko. Candidat na biso ezala ka unique moko son excellence Joseph Kabila Kabange, qui est aujourd'hui président de la République. Et puis je vous confirme aujourd'hui, même si balobi élection za lelo, ceux qui ont président Kabila Zawana sans contestation dans moins de 30 minutes, tu vas voter à 100%. Modo des alarités. Yebisa biso nana lobaka pa na biso, to voter président Kabila ceux qui conscience na biso te na bolingo na biso na Maniema.
mutu moko akoya kokosa awa ke ngande mutu na convaincre population na Kindu ya Maniema mpo voter président Kabila te eza conscience na biso na bolingo oyo na biso tozwaka président Kabila na Maniema ke makila na biso ozomona tokoki ko trahir ye jamais ti ndenge to banda ti lelo toko trahir ye jamais nde yango tozo senga biso nyonso totanga classe mboka eza ya mutu te ozomona soki tozoloba majorité faut tozonga simata ngai nako prétendre kozala mutu ya majorité te soki population eza te donc tozo to privilégier intérêt général ya république o eza na sima ya population yango tozo senga na mokonzi ya mboka biso na Maniema mobimba Joseph Kabila Kabange qui est le président de la République aza papa ya batu nyonso ya Congo mobimba makambo mususu ayo kaka yango te à un certain moment il faut renoncer et dénoncer les aventuriers. Imaginez-vous na mboka nini oyo mutu parce que olobi ke oza mutu ya tel tu prétends de dire aux gens que non ndenge boza wa mutu akosala boy to kosala e boy ezalaka vraiment ezalaka na mboka nini aussi omona mutu aza ose oh soki tunda aleki ngana ko démissionner o démissionner osalaka nini na kati ya mboka oyo na kati pe ya majorité osalaka nini même si tu intimides les gens que oko démissionner osalaka nini votre contribution pour mboka bango moko bamiyebi méthode démanteler réseau wana nde bazosala biloko wana nous c'est les Maniema. Non mais attendez ndeko Gabriel omoni oza émission ya ba responsable ndenge na lobaka tolingaka koya kokosela bato makambo te tolingaka pe kozwa place à justice te mais tolingaka que bato baye ba vérité ndenge droit elobaka que donnez-moi les faits je vous donnerai le droit ndenge balobaka tozo pesa droit et ba fait na ba l'autorité compétente mais na lingina loba boy tangu yozo loba ke Maniema mobimba biso to décider que Joseph Kabila yo ke la biso pona élection à Tunda pour que Tunda zala wana ngana zone di mayote parce que kaka na Maniema tolanda parce que ceux qui yozo yoka je suis quand même journaliste je suis libre de sortir les noms ngana za politicien OK pe juriste yo ndengo zolo ba Maniema mobimba otangi pangi yao ngana lobina yo waneza epa ba koko nyangi depuis makambo e bandi mutu aza au front c'est le ministre Koko Nyangi mwana pangi lokola yo bino ndebo ebani yepe soki aza ya famille nini ngana habite kuna bino moko ndebo yebi Koko Nyangi alobi que la majorité a gagné tango aleki alobi que non nous devons aller en contestation mutu wana te bakei bon d'un côté to yoka kike bakendaki pona contestation et résultat wana na cour d'appel tant on va débouter bango ba na cour suprême et comme problème il y a s'il est il a qualité de se présenter s'il réunit les conditions on a peut-être faut expliquer bis mais tant au tali ça c'est un de deux il y a eu un candidat du PPRD oyo ngai selon ndenge nazoyoka ndé candidat Joseph Kabila tindaki et aujourd'hui le secrétaire permanent il y a PPRD mwana Maniema Ramazani Shadari tango zolo ba Maniema ozo engager Maniema nini ke population ya Maniema nyonso parce que ba o bazana front pona ko contredire élection ya Tunda baza bato ba Congo te baza bato ya Lomami te baza bato Katanga te ezaba na Maniema donc yoko tiko ya ko engager Maniema wate non na engager Maniema te ndeli ngana botama wapi ndeko lieze ngaza mtu wa Congo Central na mtu wa Kasai te naza mtu ya Maniema. Ce qu'on conteste ngaki naza mutu ya Maniema, il faut aller voir l'officier de l'état civil. Wana eza faux débat de Koliezer. Vous omona, eza faux débat ya kolobake tel. Bon, batu nyonso ozotanga bango, ils ne sont pas puissants que la population du Maniema. En globalité pour en répondre yo. Mais baza pe na batu na bango bango pe baza populaire kuna. Na contester na bango ne basala ka ke ba voter Joseph Kabila na Maniema. Non, akoloba eloko ya bongo te. Koloba eloko ya bongo te, otikala koza la place élection eza te. Et pas na biso tous na comportement oyo, eza comportement ya fidélité, il des arabes, c'est nous les Maniema. Ceux qui tolingi ceux to boy. Ozomona soki tolingi so to boy il n'y a personne oyo atikala koyebisa biso
que to voter président Joseph Kabila. Non. To votaka yé na bolingo na biso pe na fidélité na biso. Tout na poser une question. Yo ozotanga bato wana ozotanga héros parce que province na biso ko tekama te to kolinga ngo te. Yebisanga na bato nyonso otangi bango. Nani asi asali nini pona Manyema? Tanga yebisanga. Pose nga raison. Pesanga bato nyonso wana. Je pense ozotanga bato oyo bazana ba fonction na pouvoir bazozwa mbongo chaque jour. Basi basala nini pona province ya Manyema? Tanga yebisanga. Ngana na kepangi mikolo ete nazaki na Kailo nazaki na Kalima bon na habité ceux qui honorable Koko Nyangi azo sala nini mikolo yo na habité ceux qui honorable na lobi ceux qui excellence Koko Nyangi azo sala nini mikolo ete ngana habité na pangi to na Kindu na habité ceux qui honorable excellence Ramazan Shadari azo sala nini wana yo ndem mtoko pesa ngake mo bazo sala bo quand même Kindu ebongise grâce ya effort abatuana nde peut-être ba yebsaka chef de l'état que voilà Kindu ezaboyi babongisi balabala to zabatu à un moment ta uti koloka na butu il faut conscience ezongaka baloka mutu musika baloka ndiko na yote bayibaka mutu musika bayibaka ndiko na yote batumbaka ndako o eza musika batumbaka ndako na yo moko te. Excusez les termes basumbaka na ndako ya moninga na robinet ya moninga basumbaka na ndako na yo te. Ozo comprendre un de Goliezel problème o nyonso ozoloba wana toyebi eloko o mutu asala te jusqu'à présent. Mais c'est grâce à Befor na bangonde Kindu et aujourd'hui Kindu eza quand même province o eza privilégié. Kindu soki ebongi lelo wana soki Kindu ebongi lelo ezata Kindu. Premièrement tolobi topesi merci na mokonzi ya mboka son excellence Joseph Kabila Kabange. Premièrement son excellence Joseph Kabila Kabange nde mutu alobi ke banoko na ngai nde mutu Kindu et Kindu ezaki na adresse te. Vous comprenez socialement jusqu'à présent awa nde bandi kozala na kamwa adresse. Eza pour son excellence Joseph Kabila Kabange. Deuxièmement, pour ne pas être ingrat, ce qui est pas na biso, parce que chef de l'État appelle ça biso. Au moins le chef de l'État appelle ça quand même mutu oza na conscience pe na bolingo mboka. Ya province na biso. C'est Matata Ponyo. Vous comprenez? Matata Ponyo chef de l'État lobi que non il faut na sunga batu oyo. Eratia na tamuke oyo. Ancien premier ministre Matata Ponyo azalaki na pouvoir. En tout cas, ça honorer les chefs. Chef a honoré, Matata honoré, Lelo, quand même. Tozata na kama hôpital, tobandi ko zwa ba hôpital. Tobandi ko zwa ta mo école suite ya batumi balewana. Chef de l'État na Matata Ponyo. À part ça, kotangela nga mutu mususu te. Kotangela nga mutu mususu te. Est-ce que bolamu epolaka? Te, bolamu epolaka te, mais il faut ndeko Gabriel. Il faut y avoir une chose. Bon, tolo balelo. Bino kande ba journaliste bolobaka. To komia wana Kinshasa na 2001. To kutaki ke il n'y a pas hôtel du gouvernement na République démocratique du Congo ezalaki te. Place à ko sala réunion ya ba ministre ezalaki te. Ozomona. Baba ndeka so ba sala réunion bakeka na oya, mais lelo quand même. Président de la République na Matata Ponyo. Chef de l'État a sali de tout son mieux. Lelo a tongeli mboka na biso hôtel du gouvernement wana central ya République ya Congo mobimba. Est-ce que lelo atani bobolobaka est-ce que boko renier œuvre wana? Biso to kufa bana biso bakotika la wana. Wana za makambo Kinshasa tozolobela. Non, tozoloba pona Manyema pona Manyema. Parce que tango zoloba que bon, eza grâce à Joseph Kabila. Eza grâce à Matata Ponyo batumi balewana. Na répondre yo bongo le Manyema de la casité nazo na yo. Le Manyema azaka kana par munen o ba pesa kai. Tambo Mwamba ministre de la justice. Mtoto wa Manyema. Oui. Kwetu. Shoka ikalungua mupini kabaki. Hakuna kucheza kule. Alors akutoke boy. Sawa. Okay. Ramazani Shadari mtoto wa Manyema. Nani
les professeurs, les grands professeurs, Koko Nyani, excellence, donc, au moins que Boza moi est belé, Oyo, ça qui va poste. C'est grâce peut-être à toi. Ah, tu dis même que il y a financement, il y a barrage, il y a 6 millions, ceux qui 6 millions 500 000 dollars. Ou on a matata zali sur le pouvoir, et cause à la peut-être, il faut y a Ramazani, il y a Tambwe Mwamba, il y a Koko Nyani, parce que Koko Nyani, c'est quand même l'un, il y a fils et Maniema, Oyo Aza au front que tout le monde sauf Tunda. Ça c'est clair. Yo kana visa yo. Omoni bilo oti kotanga wana ndeko Liesel. Il faut kozala ndenge toza awa nga na éducation na ngai na kotanga kombo ya mutu te. Ya koloba kina tanga kombo ya mutu na ndenge ya mabe. Mais tozotanga na ndenge ya mabe. Na ndenge ya mabe te mais tozoloba quand même réalité. Conscience na biso. Oui. Nyonso ezo suspecter ba méchant wana. O biso nyonso to yebi. Toza bana mikete. Classe peut-être là on devait être trompé, mais en face il y a des professeurs, papa. Non, yo zaka simple juriste. La professeur, il faut bandana moko comme professeur. Bon, le débat de professeur, na débat professeur. Dès na kufina noté na cause la tana diplôme 50 ya professeur. Problème exacté. Je suis encore trop jeune. Donc, quand il y a un débat, na koloba na moment où soko cité Tambwe Mwamba, j'ai de l'estime à son excellence Alexis Tambwe Mwamba. Azavier Oyo, parmi les piliers à Maniema, il ne se comporte pas comme les autres. Malgré que nous sommes les kaboué, mais nous avons estime na ye. Nengo tangi kombo na ye. Nako profiter ya koyebisa mkubwa que province ya Maniema eza province et pas na bango eza pe province na ye asala de tout son mien à consoler à porter main forte na ye pas ya tunda te mais pas ya population ya Maniema ndelo ko nakopesa message pour na ye pona makamba batu mususu naza kuna te na okape ko répondre au anate na profiter na pesa mbote na vie na ngai Justin Kalumba mwana ngongo. Bon, voilà un peu les gens, il faut soulever quand même les gens. Oui, je suis du tout d'accord parce qu'il peut être à côté de la population, du tout d'accord. Mabe tigala mabe bolamu tigala bolamu. Vous comprendre? Mutu apesa ngai pona zongisa yo nako banga mutu te. Na batu nyonso wana nako banga mutu te. Hein? Nako banga mutute pona biso naza na kati ya circuit. Oh, naza je suis fils maison. Ozo mona na pouvoir on a mutu akati. Nazo défendre les droitiers. Mais oza mutu akati. Nazo défendre les honneurs ya président na biso président Kabila parce que ba dérapage nyonso ezo salema oyo. Bazo mona batu wana te bazo mona ndé président Kabila. Mais Joseph Kabila ndatinda ki candidat ya PPRD. Koloba Kabila ko abongo te yo zala ki place atinda ki. Mais siko awuti wapi? Awuti na PPRD. Yo yebi yo zala ki place atinda ki. Yo kanisi Ramazani Shadaria ko bimisa candidat. Candidat oyo awuti pas chef de l'état. Olinga oloba. Wana eza ministère te. Soki balinga ba nommer yo linga oloba ke no mutu asala ki ordonnance eza président Kabila. Président Kabila tiki ba tsoso ba sala course wa ko koya koyi yo akotika la tika li. C'est un peu sande yango wana esalemaki. Mais yo moko yebi ba bricolage ya ba intérêt personnel ndenge zo bundama mais biso na moment o to la muki pona ko défendre intérêt général ya Maniema union. En dehors de ça ikolega te. Et que les gars, ceux qui ont démissionné, ceux qui étaient à l'équipe, ceux qui ont été gouverneur aux alatés. Biso na manière de tolobi bongo. Ceux qui ont été bisope tolobi rien maintenant ou jamais. Voilà là on a pêché comme information de Angwana. Pour mutu bank sa moninga azate. Biso nyonso to sala ka pona mokonzi ya mboka, biso nyonso to sala ka pona mokonzi ya mboka. Ozo comprendre? Ba marché ezalaka on a bima. To bimaka tu sais, tu as un bon, tu as financé la télévision, va défendre le régime, va défendre le pouvoir, va défendre la majorité. Non, on ça bon. Dites-nous que non, on a caisse moko boy to kendaka, va pesio mbongo leka boy. Le Rwanda nazo défendre awa province ya Maniema. Na on est ya mokonzi ya mboka. Pour azo linga ba créer confusion. Qui m'a donné l'argent? Na bengi na téléphone pesa nga mbongo mais
pona bolingo ya province na biso ya Maniema tokotika la kimia te totiki ba avanti tout ce que bako sala comme ba déclaration bon je ne sais pas naza ko se poser nazaki libanda na yokaki nazaki libanda ya mboka nazoyoka ndenge bato ba créer ba dérapage na ba lieu public et tout ça non toyokaka soni na makao mususu bon yo soki ndenge nga nazoyoka soni ya kotanga bako nazobanga mutu te mais nazoyoka nde soni pona tanga bakomba bato mususu parce que ce sont mes frères. OK. Ce sont mes vieux. Yo en tant que bayebi au moins batu wana o bazotia ba dérapage wana. Bayebi nga très bien. Ba vie na ngai. Ouais. Tolia ka pesa na bango place mongo tolier. Yo ndenge nini? Ba vie na ngai. Ndenge nini? Yo en tant que moi na pangi. Moi mtoto wa Maniema. Tango zongi na mobembo na yo. Okuti parce que eloko nga na zoloba. Dans ce dossier bato ba province mususu baza impliqué te. Tozomona ka bino na ndenge nini? Bon. Alors, nazo isa yoka ndeko diesel. Na isa eloko monko pour comprendre. Omoni soki mutu ya musika akomi ko séparer yo na famille na yo. Soko za malin te. Ko dinda na libulu. Adage on appelle sur yango wana. Pona nini tango zongi olobite que bon côté à majorité mutu azo communiquer mingi mutu azo loba mingi azavie na yo ya pangi. Koko Nyangi ministre ce qui est secrétaire général adjoint à la majorité présidentielle, parce que c'est lui qui parle beaucoup sur ces dossiers-là, c'est pourquoi nous les citons. Oloba kite ke okende kokuta na vie na yo tuna ba vie. Makamuni yango ezo salema o. Bon. Ngala za mutu ya Congo central était na mutu akanaka sa ete ngaza mutu Maniema. Le fait que na mimoni que non, c'est le Maniema qui a gagné et c'est le Maniema qui est en train de gagner. Oui, mais le gouverneur, il y a le candidat PP d'Azapé Moutoua. Il y a l'ouosité, Azapé Moutou, il y a Tchofate, Azapé Moutou, il y a Sud ou Bangité, Azamou na Maniema. Candidat qui a perdre dans l'élection, ce qui a l'écart, je devais toujours le soutenir. Moutou a salé guerre, n'a pas bundisa ikaka. Tu n'as pas renoncé ikaka. Et là on a émission de yango. Mais ton a triché parce que hier azana qualité qui chef coutumier qui est postulé. Yango moni ba kitisi yeti. Au moni débat où tous en awa, et ça débat juridique qui koya nanga kuna te, ça c'est un débat politique de Goliazer. En politique il y a beaucoup de choses. Donc Olignolo ba que. So na ko lingana kasser RO na politique, et là au moment na ko beta yo awa, hein? Ata oza déjà na otetikali otamboli 100 km otikali na 2 km okoma. Na ko beto pe mouvement moko boyi. Nzele kangana lelo ko wana. Donc, chef coutumier, bon, attends, tu chef coutumier. Non, mais parce que la Cour suprême de justice n'est pas politique. Hein? Yoka, est judiciaire, oui, cette cour-là. De Goliazer? Oui. Je dois de l'estime à notre Cour suprême de la justice. Je n'étais pas parmi les avocats intervenants. Il y a dossier. Mais na muke oyo na yebi wana eza débat te. Vous comprenez? Oyo eza lokola banzoko na banzoko nde bazo bundana. Matiti siko ezokufa. Ezokufa siko banzoko oyo baza makasi na moment oyo eza population ya Maniema nde ba makasi. Koleka koloba, koleka kopesa ba décision, koleka koloba boye. Batumi baleka na dossier oyo ba makasi. Eza mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange na population ya Maniema. Voilà là où il y a la force. Eza kolobate. Même ngana lobande na zo lobate. Bato makasi papa ozo bossa na bato makasi eza o ba faire annuler et ba obtenir annulation ya élection à Tunda. Bon, bato makasi yango wana parce que la République va dépenser doublement. Je l'ai soulevé, moi j'ai fait les sciences politiques et aux juristes. Je sais de quoi je parle. La République va dépenser doublement pour organiser les élections. L'élection va organiser yango alors que c'est une question qu'on devrait soit traiter en amont dans la cour d'appel qui est compétente pour déclarer recevable ou non de la candidature. Au lieu d'attendre que Batoubassi va accepter la candidature, Moutou a gagné et comme tantôt, contestation et résultat tantôt. Et une éligibilité à Moutou, on comprend absolument rien. Ozo pesa kaka ngate, mais ozo pesa province ya Maniema kaka raison, population ya Maniema. Oui mais ozo pesa bango raison dans quel sens? C'est ça ba oyo ba kéiti jusqu'à faire annuler par la haute cour. Nazo zongisa yo olongola ignorance de Goliazer, batu ya makasi bazao ba annuler te.
batu ya makasi na moment oyo pona dossier oyo eza kaka mokonzi ya mboka eza kaka population ya Maniema na yebi te soki baanile soki basali nini nga na yebi tozana suka Gabriel mais nous apprenons que soki là ce sont les coups de fil que j'ai reçus en ouais, là ouais. que soki bokebite conflit ethnique et qu'on risquait s'éclater na Maniema sur base ya makambo ya tunda yo lobini. Bon, ça va, merci. La question, Anna. Yo, Anna, en tant que journaliste, vous avez besoin d'informations. Et là, on a encore le baraka. Vous avez Maniema Ignon. Maniema Ini. Tout aussi, tu message que vous allez na Moko. Il n'y a jamais eu la répartition dans notre province. Et là, vous avez besoin d'un moment où il n'y a pas de papa, il y a des Congolais. Et pas ya papa ya ba fils na ba fille ya Maniema nyonso son excellence Joseph Kabila Kabange a zala éveillé na ba faux conseiller mususu batu bazolinga ba endure na erreur na wana za province ya chef de l'état confusion ekoki ko salema te place mususu ozo conseiller mon conseiller bisi mokonzi awa eloko ko sala eloko te totika ozo mona confusion et ça les maté na mboka bazolinga sikoyo ba créer confusion biloko nyonso nde na émission ndenge ezoleka wana okoyoka lobby o eza président de la république oyebi ke batu mususu na mboka oyo président de la république asala kanyonso akoki ko sala non et ka nommé déjà mutu ministre ozomona yo za ministre par exemple pour kata bilanga ba pesi pe yo financement par exemple kendo kata bilanga pour population ezwa masango yo moko ozokoka kosala te est-ce que bolingaka kaka président de la république abima place aza na bureau aki ashimba pe licheta kataka bilanga po batu balia po ezala honneur na ye nde yango wana apesi yo musala osunga bandeko nde yango wana mpona conflit wana ezala te nde tozosenga na mokonzi ya mboka biso na Maniema toza fidèle ebandeli ya campagne ya honorable Tunda Tina Suka campagne eza bâti au nom du chef de l'État. Aza proche à Moïse. Non, Lokuta. Wana eza les sumo eko balukela mutu oyo. Aza mutu aime certes proche à Pierre Lumbi. Non, jamais. Est-ce biso to bien me ser na Maniema, to bi Pierre Lumbi. Eza, je vous dis que eza politique. Ndi yango nazo yebisa yo mokonzi ya mboka a honorer kaka ndenge sia misani ko honorer province na ye ya Maniema. Voilà, hôtel caméra, maître Gabriel, parce que tu souki ici. Yango on fait 6 messages na ba oyo. Non, nazo senga non, to sili sina nous te pas na si c'est loko moko. Ya ko débarquer ndenge ba débarquer. Oyo nyonso salami awa. Et gouverneur élu mais contesté alinga ka zonga pa na pas un député provincial. Oyebi yo moko. Et comme in aéroport ba ke ko débarquer. Balobi ke non soki ministre ni na pesa ki ordre soki nani ikotika la biloko wana ko débarquer ce n'est pas tout le ministre ndé ba ko pesa ordre loba peut-être ministre ya intérieur vice premier ministre mo basakani to yebi mutu oyo apesi ordre wana te mais toza ko vérifier mais ba to oyo basali ke azala débarquer po akende place ba électeur na ye bazali na famille na ye ezali mutu oyo asali eloko wana malgré toko kende na mutu wana na justice il faut mutu wana ou bien yetu ndango bazaji kozele na aéroport yango esali na kindu batu ebele imaginez-vous eza soni toko loba tende ko liesel eza eloko ya ndako ko bima libanda te ba contester ya na kindu na Kinshasa azongi na député provincial mais kindu mobimba lobi ezalaki batu nyonso bakei bilanga te bakei koteka na wenzete bazozela perdant na bango bayamba ye bazongisa ye na résidence na ye po abanda musala na ye en tant que député provincial mais baboyi akende na kindu mutu wana asali eloko wana tozobetela ye ngunga batika kosala biloko ya soni batika kopesa ba importance na face ba importance eza te tobongisa tosunga mokonzi ya mboka aza na misala ebele wana eza kosunga mokonzi ya mboka te ata yo eza so eloko bongo bazosuana na opposition kuna bazosuana na biso to bana kosuana na biso eza normal eloko bongo bazongi siko mutu apesi ordre wana
biso en tant que ba congolais auto monaki ba image ndenge bazali ko yitrango oui oui par rapport en tant que biso en tant que ba congolais biso en tant que batu na manyema soki to yebi mutu apesaki ordre wana à partir ya lelo mutu wana il faut yeba ndenge mboka oza mboka ya biso nyonso mutu wana il faut azo en charge tozo compter ti lelo logement na ye biloko ya kolia biloko nyonso mutu wana il faut a dédommager Monsieur Tunda qui est le député provincial. Si on va compter, c'est qu'il y a des députés qui ont mérité qu'on soit député. Monsieur Tunda Zongi, Nenga Zongi, a Kenda Kite. Totika la comme on a lobby de observer, journée en peso kendelelo. Mutoye ko senga nyongo keno aligat ki mana nyongo ngande na kangela ki enzela mais za bongo te to za la ba. Ke ba monika OK ça la désordre kuna. Désordre par mesure par précaution des balobi vanda. Non, ils a bongo ndeko lezel. Tozonga batu. Message Maître Gabriel, to sito débordé nangonga na biso message. Message à Souka. Naba oyo baza compétent, ouais. Naba oyo baza compétent, les tout premiers compétents mboka na biso eza mokonzi ya mboka. Eza bato bazolo baloba mingi te. Vous comprendre. Tozo senga na papa na biso son excellence Joseph Kabila Kabange atala manyema na miso mibale. Ninga talaka chaque jour. Po peuple ya manyema ezala décider eloko liboso yango wana. Eloko ya mibale nazo yebisa na ba vie na nga nyonso ya manyema ba notable nyonso. Mutu aza ko se croire na moment oyo kino aza poids lourd ya manyema. Il doit soutenir la population qui est tentée d'être blessée. La population ya manyema. O ami yebi keno aza poids lourd ya manyema, il peut faire de tout son mieux pour que population ezala consolée na moment oyo. Ata bato o tangi ki que ce soit mais tozo senga na oyo aza poids lourd ya manyema ba notable ya manyema. Parce que na manyema ba soda ba militaire bazali ba ministre bazali ba DG bazali ba onyoso bazali ba chariomene banani bango onyoso bazala inipe union pona ko défendre cause ya population pe ya province na biso. Nde message na ko pesaka yango wana. Merci beaucoup. Avec beaucoup de regrets. Merci beaucoup Maître Gabriel. Merci Ndeko Lezel. Merci aussi Bandeko Balandi ezaka Kamusala. Quel est le pourquoi de cette émission? On donne aux autorités compétentes le fait pour qu'ils nous donnent le droit. Moi j'ai une grande crainte dans ce dossier. Vu l'expérience que nous avons, on ne sait pas résoudre les problèmes en amont, on vient intervenir en aval. Tant que l'Ikambo est allé créer barremou dans la population, il faut chercher à trouver une solution. Il faut anticiper. Parce qu'il faut voter la makamangone et banaka boy bani muke muke et comme munen. Nous avons connu ba makamuka kandengo na benyele. Nous avons connu ba kamwena sapo. Lelo na maniema, je vous ai dit dans une émission, au moni ba province, nous avons eu la petite chance, nous avons la petite chance de connaître notre pays en profondeur biso batambo. Nako décrire yo tribu na tribu ya Congo nga. Ezana ba tribu mususu ko kuta bazo swana et après baka bwani problème ezate na mona moko na mbujimai bayiwa wana babandi ko swana ndinkututa moko alongoli chemise achewa na obeta yo finalement lokola tumwa matanga mbule zayi ko sa azobeta kaka te asengi pesa na chemise na lata nazoka mali bazo bundaka te batelemi mais ana batu oyo il faut éviter qu'il y ait un problème. Parce que comme que ce qui tourne à terre, il n'y aura pas de gouverneur. Bon, je connais quand même ce peuple-là. Je les connais, mais tout Congolais connaît que bato maniema bazala kandenge ni bazaba bato ya koloba loba troté tango zoka ke shoka ikalungua mupini kabakia. Donc ezaba makamoko. Si on peut anticiper ça. Je ne vais pas trop commenter parce que liberté provisoire nanga bakoya kozongi sanga. Mais ce que je dis, la mission d'un État, c'est de prévenir. Les lois bakoboya tunda kitate parce qu'il y a cette popularité bafoul wana beaucoup monde. Dans la prochaine émission tokola kisabino, qu'est-ce qu'a été la campagne de Tunda, quel a été son discours, bon, qu'est-ce que Tunda représente réellement. Nga Tunda n'a bien affronté, mais en tant que journaliste, nous avons suivi les parcours des candidats. Tokotie la bino ba moi image,
Ah oui, bon, Moïse, comme on voit Moïse partout, on a évité ceux qui ont John Chibang, Moïse, pas mercenaire, Moïse, côté Kandako, Moïse, Tonda, oh, peut-être, Ayebani Atana Moïse, oh, Azamuto Moïse, mais finalement, ça pose problème et ça crée problème. Il est bon que l'autorité compétente puisse réfléchir 2 fois pour éviter que les pires n'arrivent dans cette province-là. Parce qu'on n'a pas besoin, il y a pour gérer autant de problèmes. Nous avons besoin de la paix. Et alors, on a besoin de la paix. Merci, Nabino Bandekolanga, tout bolandi biso napangi et pas maître Gabriel, Salamabila, Kasongo, Kibombo, Kabambare, bino tout nenge bozana, place tout bolandi biso, nakobo sanate Bandekolanga bazana Beni Lubero, naba maman nanga oba marcha ki lobi pour réclamer la paix et on ne veut pas que tolo balobi lobi que kimia ekota na maniema, kimia ekota na maniema, c'est maintenant qu'il faut réfléchir 2 fois. Parce que souvent, quand la politique entre par la porte, c'est les droits qui sortent par la fenêtre. Merci, maître.